ete tokopesa mbano reconnaissance na kati ya mokili ndakisa lisusu tozali kokoba tozali na papa Kwete na mbula wana avec club il faut kita park dragon ndenga kitaka bilima ndenga kitaka yango ebebisa bilima avec club a riska kita park muta remonter avec club papa Kwete. Est-ce que histoire on est bête maka batu bebi yango te papa Kwete lelo avec club yebeli ete ke abikisaka bango. Mais le fait que les limons ndenge ba nomade limwa ndenge ba Rwenzori et Bunga ndenge pe bilima esila bilima zalaki troisième force na kati ya Kinshasa, Rwenzori quatrième Himalaya. Tona mokili toyeba kozala reconnaissant boyebi poni bazoboma ba leader ya makasi po bapesa bino somo bolanda ndakisa na bango te pe bazopesa bango caché ya mabe po pasio bango bayoki ezanga kozwa lokumu bino bofinga ngo po bozwa libabe bakolakisa bino te bolamu ya bato na bino bapesi bino molimo ya kozanga kondima bato lelo toza koloba likambo ya Mbuta Mayanga oyo Mbuta Mayanga liteya na ye kosala na mabala ya bato ekozala kaka ya avec libien te na bomo ya bato banso kidumu a imité kibongi alobi kibongi azongisaki 4 bi yepe mokolo oyo imanapolaka na 4 de bi ezalaki ya kidumu azosala makasi po atteindre 4-4 eza ndakisa ya malamu référence lelo 4 janvier lelo ezali pone la kisabiso te tata mokeli ata asalaka na biteni nyonso nengo wana azalaka ndenge nini na libala na ye tata wana azalaka ndenge nini na libota na ye moto wana asalaki nini po asala boye lelo mindele bakumisanaka bapesaka valeur na biloko na bango biso tofingaka ya biso po toza na bosatana tala qualité eza na ndeko na yo ndima yango yango wana lelo 4 janvier ya lelo na reconnaissance na baye baleka na baye basala mosala lelo papa ezando botelema nano wana papa ezando grand gardien avec club bapesaka ye Congo TV parce que na lero na télévision yesika na Congo ye aza koyamba ko capter kaka ballon net ba surnommé ye TV. Est-ce que ba fait clibé lelo bano bazobeta lelo boyebi yango boyebi te parce que histoire eza effacée ce qui ba kumisiye nga ba kondima ngai te okoki noko imiter ye osali pe lokola ye bongo bino boko kumisa ba Chelsea lelo soki banani yango bokumisa nga na yo kaka mais toza na ba qualité ya makasi oyo soki imiter ye obimi meilleur pona nini pa Mayanga so diplôme te matondo mingi ba mérité yango yango wana tokomi na tango ya kopesa mbano tosambela totondi bino botondi tata mokelu abikela mobinso bomizalelaka bozali pe bokozala mongongo ya ngai wa bino nkusu kiambu bobieka nzala mpanda ngola tango tozali kozonga nesika oyo tobungelaki emonaki bongo bino biso te tosilaki kobunga botindelaki biso mfumuki mbangu bazongisa biso na nzela pe mibeko mibikela epesa biso bososoli na tina ena kati na mokolo mwa lelo nkandu oyo ya lelo ezali kokundola biso eleki mibutuku motoba na misato pona makila masopa maka pona bitumba biye eye bakoko babundaka pona koluka bonsomi na biso lokola babosana yango balingaki kolakisa ete ezalaki etumba bapoliticien
bakokaki te kondima ete tata mokeli bino mpe bosalaka na masano ya motopi, bino nde bolingaka motopi wana ezala bongo, bino nde bato bolingaki maye wana masalema, ete etumba oyo eyelaki mfumuki mbangu mpo na biso bayindo esunga biso na koyebaka ete tata mokeli bokokela na nyonso, nde bolingaki na mokolo mwa lelo libwa na lolenge na yango solo na lolenge bosalaki na kati ya mbuta mayanga mobeti motopi, nde bobimisi liteya mpo na kolakisa ete 4 janvier mpe motopi oyo ebetamaki ezalaki kaka bino. Lolenge wana mpe bosalaka na baye ya mokolo wana mpo esukela bongo, lolenge mpe bosalaka na mabota na mpe na bana na bato na biteni biso. Na bolandaka ndakisa iye mateya mabino mfumuki mbangu ndakisa ya biso bayindo mapesi biso, nde na ngonga oyo tokoti na biteni ya kopesa bandeko mbano. Mbano ena esunga bango na bomoi na bango ebota mbuma ya makasi ya kitoko pe ya mapambodi pona nini te ya bomoi molai, pona nini te mabota na bango mapambwama, pona nini te mabota ya bana bato bandima ete bino pe bosalaki makasi na kati ya bandeko baye bazali kozwa mbano. Elembo na mosuni nguya pe bokasi na bino ya molimo kati na bango na komba mfumuki mbangu pe na nguya oyo bino bosili kokanisela biso kati na vuvamu na bino. Isande ingeta keleka mfumuki mbangu, keleka mfumuki mbangu, keleka mfumuki mbangu, kunseki 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 lubika tulendo yengolo zeno bitutwadisa tulendo. Isande nzi ke lo ingeta keleka mfumuki mbangu ya kimpa matondo mingi nde na bongo baye ya biso ya mokolo mwa lelo. Bandeko mosusu baye batikali tozali na bino na mokolo ya 17 oyo tokokanisa mbuta Lumumba na mbuta Machwa, tokosangana lisusu mpona mayematali bambano po ezali reconnaissance. Nde na bongo na mokolo mwa lelo toyei moko na moko kolandela ndenge bakobanda kobengela biso po ete tozwa mbano. Kasi tokolikia lelo lokola mbuta mayanga bango nde babimaki lokola ndakisa, biso banso tozali awa toza kozwa mbano po toza ndakisa moto na moto neteni na ye. Bongo kasi elingisamaki te na kelasi toyekoli mateya mikanda nyonso ndenge moko, le premier a kozanga kate kasi balobi te le deuxième azwi te. Bongo le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Oyebi ata bino nyonso bozwi bapoint ndenge moko na ebengeli bakotaka tina ordre alphabétique po kaka baluka ndenge nini bakobengela bino moko moko. Alors bino nyonso boza na bino bachampion, bino nyonso boza na bino balongi, kasi na ordre akobengela bino nde esali bongo ya solo longonia mpona bino basi. Matondo mamo ingeta eza bongo bisengo telemeleki bango baboyi na bango kovanda yaya ingeta. Bon mamo alobeli bino nga nalingaki bozala kaka kotelema, mamo alobi oyo bakolemba makolo siko tolanda ya mamo. Tolanda kaka ya mamo. Bon mamo asengeli bino bovanda. Bon matondo mingi nesengo pesai na motema. Mbano
epesameli bongo tata Mayanga Mako. Tokomi to défi le poto to sangisi potango bagotindela bango kuna badongolo miso banani bamindele o batanga na français soto teli bango na lingala bagososola te mutu nini bazane kuna yango ale tokomi na monoko na bango matondo mingi. Religion africaine na bokambemi ya mfumuki mbangu bango moko oyo biso tozali bongo mokobi ya misala na bango na bolandaka ndakisa ya malonga iye mfumuki mbangu balakisaki biso ete na mokili toyeba bongo koyeba ete tata mokeli asalaka na bato banso pena yango paka kozongisa matondo na bayebanso basali mosala malamu pe bongo tata mokeli asalaki na kati na bango nde lingisaki na kotalaka mosala monene moye tata Mayanga Mako basalaki na lolenge loye bazalaki mobeti ndembo na kati ya fait club pe bazwaki bango na sélection ya Léopard na lolenge na bango ya komikitisa ya kotosa baboti ya koyeba ete botata mokeli ezalaka na tina kati na bango elingisaki bango bazala ndakisa kaka na masano ya motopi te kasi na evangeli na bango na bomoi na bango na lolenge lona elingisi biso pona kolakisa na mabota na bana na bato ete bazali ndakisa ya kolanda po ete na kati na bomoi na bango maye mingi mazali na kati na bango makosunga bato na mabala makosunga bato na kovanda na baboti makosunga bato kati na bomoi na bango na etumba lokola mokili ezali bongo bomoi ezali etumba na ndakisa monene pe mingi ya mingi oyo ebombami na kati na bango oyo biso tososolaki pe tomonaki yango wana elingisi biso na mokolo mwa lelo topesa bango mbano eye diplome ya mérite na tina ya mosala basali oyo ekolingisa ete kati na mabota na bana na bato bamona na ete solo tata mokeli asalaki na kati na bango wana esalemi na mokolo mwa lelo linzaka lia biso lokola mutu ya bokobi na eteni ya religion africaine pona nini te na mabongisi ya makambo yango linzaka mamo elongo na bandeko basusu matondo mingi wana tobengi tata Mayanga Mako nde tolobani lauréat nominé na biso wayambo ingeta mbano ya diplome ya elonga epesami bongo pe ya ndakisa na tata Mayanga Mako solo bandeko balandi wana ezalaki bongo diplome ya mérite pe ya elonga oyo mokambi motu ya religion africaine vutuka fo mokusu kia muzala pana na ngola bongo dibota elongo na mamo basili boko pesa dibota Mayanga Mako epai ya libote ya tata Mayanga Mako oyo bazalaki moko ya exemple na kati ya etumba oyo alobika loposo moyindo solo fo mokusu kia muzala pana na ngola lokola bazali mokobi ya misala ya 1921 bakotika te bayebanso oyo bazali ndakisa ya malamu na kati ya etumba alobika loposo moyindo to mpona biso bayindo oyo babundaki to oyo balakisaki mai ya motuya to mai ya malamu mpona biso bayi oyo tokoka bongo na kolanda wana ezali maloba ya nesongi ya nzela liboso ya libota ya tata Mayanga Mako oyo babengaki yo tata mokeli azala bango na nzela na bino azala na bino bokoba bomoi ezala molai mpe ndakisa wana ekoba makasi matondo basirnomaki ye mpe pape na kati ya lisanga ya The Club babengaki ye mpe na bakombo nyonso ya motu ya modogo pamba te alakisaki soumission totale
na kati ya mosala na ye bane kosala oyo mpe inspiraki moko mokambi mutu ya religion africaine fo mokusu kia mozala pana na ngola pamba te bango bazali kaka wana mpona kotombola bayebanso oyo balakisaki ndakisa ya malamu bayebanso oyo bazali mpona bolamu na biso bayindo solo référence tokozwa yango kaka te na mikili ya bapaya solo référence tokozwa yango na États-Unis te na Amérique te na France te me bandakisa ya malunga tokozwa yango mpe pai na biso bayindo ndakisa tata mayanga maku oyo azalaki moko mobeti ndembo ya lisano ya motopi maboko ngizi na kati ya avec club bazalaki mpe ndakisa ya malunga epai ya mokobi mosala ya 1921 ya mwa muke ya papa mayanga mako Matondo yaya Matondo solo bandeko balandi wana fo mokusu ndakisa ya malunga mokobi misala ya 1921 lokola bazali koteya biso reconnaissance bango moko bazali ndakisa ya yambo bazali kolakisa kopesa likabu na libota ya tata mayanga mako azalaki moko mosani na kati ya lisanga ya avec club solo bandeko balandi ezali en direct ya Mongo Congo oyo tozali bokocelebre leki bongo mibu 63 uta wapi makila ya bakoko na biso etangaki ya makasi na commune ya Kalamu mpona koluka kaka indépendance na biso le 4 janvier 1959 solo bandeko balandi o moni o ezali bongo mokambi mutu ya religion africaine elongo na banganga ngunza banso pe babundi banso ya religion africaine batikaki ya bango misala batikaki ya bango banzela batikaki ya bango baposa bayaki awa na Mongo Congo na matadi mayo wapi esika oyo tosangisi ba énergie na biso mpona kolakisa bokasi wana mayanga mako Matondo mingi diplôme ya mibale epesami na mosala monene oyo bango na kati ya libota basalaki na eteni ya masano pe bazalaki ndakisa na biteni biso balekelaki nde epesami bongo na nengwa mayanga vaziku solo dipo mibale ya mérite ya elonga epesa bongo na nengwa mayanga masiku azali bongo moko na kati ya libota tata mayanga maku bango mpe bazalaki moko mosani na basket solo wana ezali maloba ya kopambola epai ya nesoni ya nzela nesoni ya nzela ndakisa kaka na kati ya bolamu na biso bayino ndakisa na biso bayino nzela oyo biso bayino tokolanda bazali kokoba na kopambola awa mwa tokalingela mwa ngolo awa kolela mwa mbika na monganza na mwa libulia na mwa nyonso Matondo bandeko balandi tomoni wana nesongi ya nzela pesi likabo solo ndenge bauti koteya biso esengeli tozala reconnaissance ezali moko oyo etombolaka bato ezali moko oyo kofungolelaka biso banzela na matiki maloba epai ya nesongi bazali kokoba kaka neteni ya kopesa bongo bandeko badiplome de mérite ya elonga nde bongo mbano epesameli bango kaka na bolandaka ndakisa mpe kolakisaka ndakisa na biteni oyo bango balekelaki nde bongo mbano iye epesami na nengwa mayanga masala nengwa mayanga masala kaka na libota ya tata mayanga maku bazalaki bazali ndakisa ya malamu oyo senge tolanda pamba te batalisaki mai ya motu ya bongo fo mokusu kia mozala pana na ngola mokambi mutu ya religion africaine vutuka elongo na banganga ngunza baso mpe bavutuka baso oyo babimisi énergie lelo na Mongo Congo esika ebele ya bandeko bazali komela masanga bazali kolangwa kasi bango bayine Mongo Congo mpona kocelebre milulu ya le 4 janvier 1959 solo bandeko bavutuka bazali baye oyo bazali kokoba kotia maboko na kopesa lokumu mpe kotombola baye baso bakontribuaki wado zali boko mona fo mokusu kia mozala pana na ngola ndakisa ya yambo ya bayindo baso bazali kopesa likabo mpe koreconnaître bolamu nyonso oyo liboti ya tata mayanga maku basalaki mpe bazali ndakisa ya malamu na kati na biso bayindo ndenge asenga lukefipa wana ezali bongo mokobi misala ya 1921 mpe mokusu kia mozala pana na ngola bazali bongo koloba yambo topesa bino maloba totiki maloba ya mokusu bakoba na kopesa bongo bambano na bayi oyo bameritaki sika oyo tozali na tata Kindombe ambassadeur ambassadeur premier animateur oyo bazalaki bongo koanime na lisala ya club solo bandeko balandi ambassadeur
kwenda Kinshasa tata sala nanu mwa eloko yango mwa lolenge yango wana ntango bomonaka bagodzila ekupa bomonaka nowele wana ezali cri na bango babandaki kobeta mokonzi ayebi yango nakosala ingeta ya liboso napesi matondo na papa pusu soki ekomi boye mpo na ye ndenge autaki koloba babosanaki wana ezali bongo tata Kindombe premier animateur ya lisanga ya avec club na bandi animation soki lelo tozali komona bongo baanimateur bakonzila na balisanga samedi ezalaki le 25 ezalaki Noël. Alors na bomwana na ngai waki congé tata soki ake mosala lokola tozalaki na congé akotinda ngai tokende na zando koteka makayabu nazwi saki ya makayabu natina motu mais diski moko ebimaka ya Feu Club mpo na ntango wana bamusicien bazali koyemba banzembo ya Feu Club ya nyonso soki Noël ezali mais Feu Club babimiselaki nzembo oyo etangamaki na nkombo ya lokola veya eza lokola mokolo nzembo wana ezalaki kobetama na Golgos bar ampasa mpona kende na zandu nayokaka nzembo wana mele nazokende zandu Golgos bar ati nzembo wana na tswapa 88 avenue du marché. Alors na telemi saki na ngai makayo naza koyoka nzembo ya Feu Club moninga abenge ngai tokende na bar ngai na lobi na ye na ya kosala nini ye alobi na nga tokende tala bar tokomi na bar tomoni baveya. Alors le na yoki komba veya na telemi pana koyoka yango epe na yoka ki yango na discussion oto ezalaki tina zandu tina yandu po tozalaki na lwa pula 98 nani akokamata kupa Noël te vita kojua vita ezalaki lero wana te ezalaki Feu Club Feu Club akojua kupa wana kapela za koyoka tata na nga pe azalaki fanatike ya Feu Club na tata moko tozalaki na papa Emmanuel Mbimbi azalaki sujet angole na discussion wana le nazalaki koyoka yango il faut tokende na stade mpona koyoka kotala Feu Club tokomi na stade na balinga na ngai mosusu mpo tata azalaki te. Alors na kati ya stade toaki na type moko bakobenga Masengo aki muteki mais na kati ya stade na pourtour ya Feu Club soka esali lokola lion. Alors biso na telemi oyambela ngai kupa Noël kupa Noël kupa Noël nani kama nani ako kamata nde esika na bandaki ngawa. Alors bato babandaki pe kolanda nga tango tobimi kobima na stade koyembaka balabala mobimba mais loke tushaki nga lere moku na troué loko na ningi solo bandeko balandi wana ezalaki bongo premier animateur lelo tokosenga vraiment na bino baye oyo boza na eteni ya masano bino baanimateur ebele bozali koanime na Veclair bozali koanime na During bozali koanime na Mazembe bozali koanime na Lupopo solo botala oyo ezali monima na bino ye ntango nyonso bokose référé na bango pamba te bango nde bakobakisela bino bainspiration ya maloba bokoanime malamu solo bango bazali ndakisa jamais nzete koki kofinga bongo misisa pamba te misende ezali énergie or lero moko na trouvé alinyaki na Portugal mercredi le 20 octobre 54 oyo kopesa biso ba référence po tokoka bongo ngai na kimaki kosala na biso nakena simba tikita kote bas kote ya zandu ya papa na biso toyoka bango na commentaire mais zaki ba avion soki elongo mona yeko traverser et puis baluki ekei. Alors nasombaki kwanga na nga na likayabu nake kobomba na zamba wana mpo natalaka avion oyo eza koleka mpona alors soki avion nyonso ekoleka nga trou ake na ye trou ake na ye
ti 11 Bakongo, Bangala, Baluba, Baswahili, Barwanda, Rwanda running abia 11 tanto bimaka ekoki. Donc na zonginda. Aba ninga nanga na tako jela na kwetu zonginda. Alo tata tako sana Maurice mission. Oya kolia na tango wana. Aye ayo kutanga na zako beta damu. Nani bi. Yo ndingi no kinekla tinga bi ali bumeza ko so. Avaye tata yana kamati makala babengi makala na liaki yango pona ni poli bumeza na kosa yake libumeza ki kuswa or na kendeki utala moku na kendeki. Deuxième point ngai ya za ko bana sala nani mo nani lupana lokolo ezaki na 67 oyebi ke conférence panafricaine ezalaki a Mobutu bengi saka chaque pays ezaki na ndako nango ezaki lelo. Alors Nego sala nzembo lokola ndoto na kusala nini mokonzi ya terrain. Nani mokonzi ya terrain? Veya. Nani mokonzi ya terrain? Nani mokonzi ya terrain? Nani mokonzi ya terrain? Awana Kongo veya, ana Kongo veya, anzambe Mobutu veya, kuna na Braza veya, anzambe Masamba veya, kuna na Liberia veya, anzambe Tolbert veya, kuna na Tanzania veya, anzambe Nyerere veya, kuna na Zambi veya. Ai kanete kaunda, kuna kanete kaunda, kuna na Chad, Atombalubai. C'est ça, c'est le polo il y a pas jouer avec lui. Solo bandeko balandi wana ezali vraiment bakina yo abaneko bwaka. Buye kuma Kinshasa. Buye kuma Kinshasa. Veya, buye kuma Kinshasa. Beka umala. Zando Kalambai. Hadiantela Lumumba. Kembo Mayaula. Mawajento. Veya, Mundele. Veya, Mundele. Veya. Bandeko balandi nenga senga wana ezalika kokoba kopesa bongo mokobi misala en 1921 ba diplôme de mérite na bayo ba contribuer pour les 4 janvier wana ezali bongo animateur avec club ba oyo bazalaki na série wana ou avec club ba participer ki netumba o les 4 janvier ni ngoko koyisa bandeko na kota ya Kongo nenga senga lokepe kala enzai lukompangi zitu vengi mbote beto lumbu kya unu tuna ekiese kya yingi kadi lumbu kiki kina lumbu kompangi zitu batengu la mega mantalo mutala zimpangi zozo basala kisalu kya mfunu kya mbote soke kozala pete kozala nango pete oyo na tuako bapesa ngamwa mike na kutanga tembe eloko na delaka liboso na 68 munguludiaka atelemi na maison du juin mutu moko bazaki na ambassadeur ye wana alors abengi ngai pona zaki na kota memlingi na kei ambassadeur yo uti wa ngabino na uti na Regina lena uti na naza neloko takamati 3 zaï je dis bien 3 zaï il y a 68 atiango na posi papa maya mise biminga parce que saki mbongo ya kusakana nango te nakamati enzaï na kena ngo na malandi la bar 68 ingeta boyo kaka na kena ngo taki na groupe moko airbag donc ce bokoti na bar ngana zaki chargé ya mobilisation ya ba groupe na biso na ba denewade abiale bosi banana Zaïro mais s'il a quitté je dis bien s'il a quitté Zaïro ati kazemo ko ya skol polero anto comme la skol apesi la simbisi yango ko simbi yo tanga kaka biloko yo ko pesa beko songi ngapenda muna ngai des Zaïro etikala kina posi kina kele kina nda asomba ka fleur moko ya vert noir comme kiloko la souvenir na ngai mbongo liboso ya vert club na liaki ma part ça Matondo. Donc, je remercie Papa Kusuna Oya, salut pour Nangai. Merci. Matondo. Wana maloba ya premier animateur ya avec Matondo papa mingi. Azu diplôme ya Tata Kindombe. Pa ya neso nyanzila fomu kosokia mzala pana. Ambassadeur. Kindombe ambassadeur. Ya fait club. Na lisolo moko esangi, balobaka lisolo moko lokuta pona bino. Ke babwa kaka bino na mai. Na bato ya daring bino bobeta ngo te
Sikoyo sangwe panzani babwaki ambassadeur na mai, babwaki ambassadeur na mai. Papa ambassadeur asiliki. Alumenga babwaki nga na mai te. Papa Kibonge alobi, papa ambassadeur sepela. Omone loko na balobi pona bino. Tike zalela bongo, poso ki mutatuni lako, obi papa ambassadeur, baba kisaka, o babwaka kana mai. Ndiko banda kopesa identité na bino. Balongo ke, ezalo kuta, kasi epesi identité. Bongo, siko papa ambassadeur, andima na eke babwaka kana mai, kasi babwaka na mai te. Atambala mogote. Atandoto ezalate. Kasi soko lingoye ba papa ambassadeur kindombe beta kate o bato daring babwaka na mai. Wana ba ebika ka ye wana. Esala ka nango pe lokumwa yo pozoleka. O babwaka na mai. Ingeta. Tala lisolo mulai. Yoka. Moutou ezaliao. Le 9 octobre, un mercredi, Yoka. après la défaite, il y avait un club le 6. Ingeta. Le 6 juin 68, au début Anita. Tata Mapasa. Le dimanche, le 6 avril. Pour la Kamatua. Mais là, tu y es pas préparer match. Tu y es pas ni bazouer balala que pas yandunga ndunga. Na hôtel yandunga ndunga. Alors, tout le monde a 13h parce que le match est à 18h30. Tout comme il ndunga bazouer nyonso bazalaki wana. Alors, Kembo Jean Kembo akufana ye. Ako mais ambassadeur ndenge ni baboko kuna ka episa ko pesa biso kanda. Ngape na silika kingabi. Non, tika kotanga kombo na yebi yango te. Yabi no pour que pantanga bi na yebi yango te. Mercredi le 9 octobre 68. Na lobi ezali poisson d'avril. Elingi ko lobanini. Journal moko ya Léopard et bimaka le 1er avril 68. Po bako ko sabat. Mal. Pana ko neutraliser nga ngwana. Mais kibonga lobaki boya ambassadeur. Tika. Tant musuba ko ya ebele. Mais kombo na yo ekotika. Nzambe azala na yo. Donc asala ki pe prophétie na ndenge na ye. Ndenge na Moni ye. tata mokela sala kana batu. Siko ba animateur ba tikala ka moko to bayaka ebele. Ngai saki kwa nime ngai moko. Kasi merci manabino ndenge papa Kibonge alobaki. Ba ye ebele. Bangoji la ba mundele. Mais oyo babwaka ki na mai ya mai te. Ye azali kaka ambassadeur. Matondo longonya na mbano. Ingeta papa ambassadeur na biso. Ingeta loboko tata mokeli azala na bino bakisela bino bambula ba 4 janvier ezoya boso kuna ebele. Bozala kaka lokala kisama kisisa bambuta kantika makuku kune babundu la besadi la masé. Ingeta. Solo bandeko bala wana zali bongo maloba ya lipamboli epai ya papa na biso ambassadeur. Ale bomemela papa ambassadeur. Hein aboti na ya tekoli na ye. Premier animateur Kongo ko sala pe bandeko malamu o bazana koko so ko yoka 80 ans et na 3 mois likolo. Na 4 jours. Papa ambassadeur. Mutu ya boye. Montango izimpangi zetu bena baka mfutu musalu kia okyo basala kadi lumbu kia unu batu vovelenge votu kalanga yenzailu kwa mpangi za kulu zitusali di mambote mumambote masala zimpangi zetu lumbu kia unu baba yindu didi diaka kwa mfumu kusukia mzala mpanda na ngola mfumu wa zingunza za zuza religion africaine mukubwa vana mfutu wa uvo diplôme de mérite. Matondo mingi bandeko balani wana bazali bonko zwa mabafoto elongo na mokobi misala ya 1921 ka bandeko na biso ka swali tozali na bango elongo awa kotala ndenge fumu koso ndakisa yambo oyo lelo bayindo senge tolanda na bokasi pe na maya malamu azali kolakisa biso nini bokoki koyebisa bandeko neteni bongo ya nkota ya swai. Kwa kweli kama leo tuko tunatazama fumu mkusu akirudisha sifa na shukurani kwa babu zetu walioweza kuitika kumwanga damu yao ili leo tuweze kukua huru, ni kwa sababu Mfumu Kusu ndiye anakuja kuendelesha kazi ya Mfumu Kimbangu ya tarehe ya 1921. Kwa leo tunatazama wako wanakamata mapicha pamoja na waalikwa wetu wa siku ya leo. Kweli ni furaha sababu waalikwa wanafurahi, hata pia waamini wa dini ya Afrika pia wanafurahi. Asante sana. Solo
kozongisa matondo mingi na bakambi ya voir mu télévision pona nite la cordon kivuya o pe batika ka tota ngono sote na batoli lelo balongo ke toko boye tozali kokoba esika oyo tozali na papa Ezando télévision wana bapesi bongo babengisi papa na biso ya Ezando télévision apusa na pembeni ya mokonzi fo mokoso kia muzala pana na ngola bango pe bakokozwa diplôme de mérite na bango papa Ezando TV sa obongo bazali papa Ezando TV Bobeta na ba Jacques Bokoko ba Raf Maiwanga ingeta ba Diantela ingeta ba kokele lumumba matondo kimia tata mokege zala na bino masi mazala malamu bomo imolai tozali kotombe na bino matondo wana maloba ya lipamboli papa ya matondo télévision fomo kusuni koloba na bino matondo papa Ezando bozela tobenga bino nyonso bongo tosali kaka foto mbala moko tango mosusu kokoka te kopesa lokumu na baye oyo basakifiaki makila na bango le 4 janvier pamba te botala esika oyo bovandi banani bazali kocelebre yango soki te na siège ya religion africaine votuka basangani lelo ebele na bokambi nde bongo tozali maloba kaka epai na bango fomo na papa Akwete bazali kozwa bongo ba diplôme Ben Barek grand gaucher na vita abikisa avec club aza azingonga ya koya te nde mwana na bango nde ayei matondo mingi papa Akwete ngita tata mokeli azala na bino azala na tata bakisela ye mikolo apesa ye bokasi mpe nguya matondo bino mpe lokola bana bomoye ezala molai mapamboli ezala na bino wana fomokusa apesi diplôme na libota na bango epai ya mwana solo bango barepresente tata moboti solo ndakisa ya yambo esika oyo bino ntango mosusu bozali kokoba te na kopesa lokumu to honneur kasi ndakisa ya yambo mokobi misala ya 1921 azali bon kopesa biso nzela to ligne à suivre oyo esengeli biso nyonso bayindo na tozali na siko tokoti 4 janvier oyo bakabola papa Makengo to baporta un plus na kati ya bango bayete basenga na kikongo ekolanda bango sima ya maloba ya misongi ya nzela bokobakisa nini tozali bongo na papa Koti Mayongo alias unatata mina kaka vana mfutu kwa zimpangi zetu basala kisalu mkuba vana diaka ngolo ekikesa yelunga diaka kwa zimpangi zetu zankaka mpasi vo twalenda landa ngindu zozo za mbote mfumu kusukia mzala mpanda na ngola kabaki di muntangu mulenda diaka zaya mbote ya zimpangi zetu oya ningisaka vekle pebe kip pasi vo nkanda ndomba matondo mingi longonia kimia ezala na bango kuna mapamboli ezala na bino betike botikalaki awa na mokili ya mosuni molimo mpe nguya tata mokeli ezala na bino mpe bango ntango nyonso solo bandeko balanda ezali kotika mwangonga mpo bolandaka vraiment maloba oyo fomokusa azali koloba pamba te maloba bazali koloba ezali motu ya makasi tokoki kokata yango te mpo esengeli bino mpe baye bozali kolanda biso bokoka bongo na koyoka yango malamu yango bozali komona ntango bozali kokata koloba mpo boyoka malamu maloba oyo bokobi misala nde bongo tozali na papa Chere Mondenge ye patika biso atika biso te azali baba nini bokoki kobakisa neteni ya Swahili wana bakei bongo na papa Chere Mondenge nini bokoki kobakisa neteni ya Swahili kwa kweli sikukuu ya leo ni sikukuu ya raha, sikukuu ya leo ni sikukuu ya furaha kwa kuwa matondo mingi leo ya Chere Mondenge kimia ya tata mokeli tarehe 1959 leo tuko tunaona Fumu Nsongi ya Nzila akiwapokea akiwapatia pia zawadi. Inaonyesha kuwa Nsongi ya Nzila kweli ni yule ambaye tuliahidiwa kuwa atakuja kuendelesha kazi ya Mfumu Kimbangu. Tuko tunatizama hiyo ni geste ama ni acte ya reconnaissance ama kurudisha shukurani kwa wale wote ambao walitaka kumwanga damu yao ili udongo wetu tuweze kupata leo uhuru. Asante sana baba. Sana baba solo moto o apesi kopo ya mai. Tosilisi na ngambo ya basanya motopi
tokanisaki pe bongo baye tosalaka na bango mosala elongo wana tokoti neteni ya bapanzi sango wana fumukusa silibo kopesa na baye babetaki lisano ya motopi akoti bongo neteni ya bapanzi sango oyo mpe bazali kotika bango te bazali koakompagne bango na kati kaka ya etumba oyo alobika loposo moyindo mpe bazali ntango nyonso lokola bazali koteya biso reconnaissance solo mama oyo aboti mwana esengeli bopesa mama lokumu mpe mwana lokumu me boni biso baye oyo tozali na kati ya mabele ya Congo le 4 janvier 1959 topesi yango mokongo me totomboli mingi le 30 juin tozali bongo na mbano ya bopesi epai ya nengwa monyama zikonza to zikonza monyama na bapesi bongo epai ya moko nengwa ntango balobi nengwa elakisi bongo mama zikonza oyo bazali mpe moko batikaka nesongi ya nzela eteni ya presse toyoka maloba ya fumu ingeta bango bakangami na mwa mikakatano nde bongo noko mbongo kape moko ya presse na kombo matondo mingi noko mbongo wana mbano ya tata mwasi zikonza monyama zikonza matondo ngonya balongo bazala na bino tokoba etumba elongo wana maloba ya lipamboli ya fumukusu kia mzala pana na ngola epai ya bandeko oyo bazali koakompani bango na kati ya etumba solo reconnaissance bino pesika bino bovandi eske baya le 4 janvier sika bino bozali bo reconnaître nde bongo bino moko tata pe noko ya batata mwasi tata mbongo ebele bapanzi sango tata mbongo elongo na ndenge ato mama zikonza bazali bongo bapanzi sango na chaîne mère ya RTNC bango batikaka fumukusu te ntango nyonso bazali pene ya neso ya nzela mpe soki tolandaka mingi émission masolo ya banoko tobandi bokomona bango bazali ntango nyonso pene ya fumukusu mpona kotuna mituna oyo ezali bolamu mpona lobiko ya loposo moyindo nengo asenga lokipipa fumukusu kia mzala pana na ngola akoti na bilanga ya bapanzi sango malobani bongo tata mwasi oyo akendeke koluka koko asuka mboka tata mwasi vale kokia baubena bisadi ku RTNC baumpe babakidi mfutwa au vantwala neso nganzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola vo diplôme de mérite kadi baumpe beta sala salukia mbote tukala kaka ntangu zakulu bantu basala mambote etulanda mbandu ya mbote yomfumukusu kia mzala mpanda na ngola keta kutusongila muzayanga mbote ya zimpangi zetu muntu kuveni kopodya maza tumfutulidi matonde bonti muntu ndo ukusadidi mambo maluti dikopodya maza nkifeti kumvana tukala kaka ntangu zakulu bantu balanda mbandu yoyo ya mbote pasi vozi mpangi zetu mpeba kutusadidi mambote batata mena kakasala mambote kabalembi koye kabafutu kamanyima bopesi mbano esili esilite bayebanso batikali na baye basilisane te elonengo mafuta na baye toza kokoba na bino mosala batele 50 ba RTNC mosusu banso mbano mokolo mwazomi na sambo ya mobu oyo tozali na yango na manaka ya bapaya nde tokokutana lisusu awa mpona baye tozwi mbano lelo longonia kimia ya tata mokeli ezala na bino ndakisa iye bolakisa eleka mpe na bakitani mpona nini te mokili mpe eyeba mosala oyo baye bakende basalaka mpe bino baye bozali bosalaki mpe bokokoba kosala matondo mingi mukusu asili bongo kosilisa na kopesa badiplôme de mérite kasi alobi esili te baye bisusu batikali tokozwango bongo le 17 janvier kolanda bongo calendrier to manaka ya bapaya kasi solo bandeko balandi ezala ndakisa na biso baye baso basala bolamu na kati ya bomoi na biso toyeba kozongisa na bango matondo bongo baye oyo bakaba bomoi na bango na ntina ya koluka bosomi na biso mpona nini te sika oyo bino bozali mokolo mwa lelo na kati ya mongo kongo siège ya religion africaine vutuka tozali bongo en direct mpona kocelebre melulu yango bino esika bino bozali solo bandeko balandi bolakisa ezaleli oyo bandeko ya religion africaine vutuka balakisi ya kopesa lokumu
lisumu na bai o batangisa makila pona koluka bongo bolamu ya bayindu solo bolanda bongo ndenge fumukusu kia mzala pana na ngola azali bongo kozwa mabililingi na mabota pena bandeko oyo basakrifiyaki bomoi na bango kaka pona koluka bongo bolamu na biso bandeko ya lisanga ya motopi avec club pona nite bai o bazali acteur ya milulu wana le 4 janvier 1959 baba neteni ya Swahili nini bako koyebisa bandeko po bayoka biso malamu neteni ya Swahili. Kwa kweli itaandikwa ndani ya hadisi ya dunia nzima kuwa tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka wa 2022 Mfalme Nkusu Kyamunzala Panda na Ngola anaonesha mfano nzuri duniani nzima kuwa ni yeye ndiye anaendelesha kazi ya mfumo kimbangu. Kama tuko tunatizama, anakamata picha na vizazi yote ya wale ambao walitaka kumwanga damu yao tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka wa 1959. Kwa kweli ni furaha kwetu kwa kuwa hiyo ndio mfano ambayo tutaongoza nao dunia kesho. Hiyo ndio mfano ambayo tutachia watoto wetu ili tujenge Kongo, tujenge pia Afrika nzima. Kweli tunafurahi sana kuona Fumukusu anapokea vizazi yote ya wale wote ambao walitaka kupigana ili leo tuweze kupata uhuru. Asante. Matondo mingi bandeko balandi wana bazali bongo kozwa photo ya souvenir elongo na Fumukusu Kyamunzala Panda na Ngola pamba te bilili ezali oyo etikala ko bakobetela bayiba ko ya lobi nika Fumukusu batei biso bayiba ko ya lobi le passé nde côté ya le présent nde kosunga biso pona ko préparer futur nzoka nde baye o ba contribuer ki na le passé na biso pour les 12 ans na kata bonsomi ezali bandeko tozali komona mabota na bango bayaya na bango bakulutu na bango ba papa na bango bazali acteur o ba participer ki na le 4 janvier ezali bongo le sanga ya motopi avec les pena bandeko ya abako pona nini te bapanzi sango solo Fumukusu alakisi biso a tracer Fumukusu azali ndakisa na biso bayindo azali muto azali ko tracer le biso nzela oyo biso bayi tozali lelo pena bayi bako ya lobi bakolanda to kwa boko ndakisa ya malunga pona kozala reconnaissance kata bombo ina biso pambata lobi ki reconnaissance nde tombola ka moto bayi o basangi reconnaissance totala ka lelo mboka na biso totala mabele ya Afrique totala bamboka ya Afrique solo ezako kende kakazale bino bokende nanu to kabango mayini bazali bokoloba tele 50 pe bokende te pona diplôme na bino Matondo.